Et na balandi nyonso Tindika TV avec Darling Love, la cadette de la presse kande na mesa na ko sepelisa bino na ko remercier moi na mobali azana sima caméra o azo sala ke bomo na Darling Love bu na be mission bo sepela na Darling Love na kwaku vantoto umela les grands caméramens. Et na quel sou qu'on remercier deux patrons ya site oyo Tindika TV, Papi Kelly et Rifin Kisombi. Babi eza likambo ya transfert signé par mon père. Yena bengaraye mon papa. Jerry Kobetox et puis ça joue à te na quel sou qu'on remercier ba yanga nyonso ba soutenir émission bazabana na Fiston Lubaki Fiston Lubaki na sali ora neto Lubaki neto yokanaki na mama Madongo la patrona moi si yangani ya Fioti Ngoma la patrona et encore na mon docteur John Maonzo et encore na Bernardo Pouloulou babi moi na oyo akoli na Belgique mon vieux oumela le local né Darling Love a messana on s'appelle Sabino il y a na oya bino bolinga pe mingi ya s'appelle Sabino papa Fallu Maswaku nebi ke bozaki belé retour na ngai Darling Love ezanini lelo vraiment mituna obino bwando tu nanga lelo tozana Fali Maswaku na plateau ya émission bazabana pe na chaîne na bino Tindika TV mbote Fali Maswaku mbote Tindika TV. Malheureusement comme on a Tindika TV comme on a Darling Love la cadette de la presse j'espère oyebi que Tindika TV eza chaîne dada ça va emo na balandi nyonso bazolanda ba fan na balinga Fali Maswaku. Ouais, bonne année na ba fanatique nanga tout au balela papa Maswaku. Vraiment année ezala année moko ya bénédiction, année moko ya prospérité, ya makambo belé. C'est année moko ezala na makambo sika ndenga mona olo ba 2017 to benga bino ba ekwalanga ba o bazala mutu makasi ba changer bizalélité. Ok, merci beaucoup Fali Maswaku. To mikano on peut kotonga na yo. Fali Maswaku. Fiston Lubaki a baina tout nos première question. Fali Maswaku nani a pesa vraiment goût ya théâtre. Ndingo o incarne ya rôle papa na ba te belé ba kanisa vraiment za papa mukolo gumba ma orke na boé. Fali Maswaku nani vraiment pesa. Ouais, goût eza vena mangwa ndenge wana. Mangwa ndenge wana je lui sali place azali na mama Fioti et mama Mado ya vena biso Fioti Ngoma. Pesi bango ba mbote place bazali donc dans joie goût n'est pas vena biso mangwa ndenge wana. Et puis ngamo pe pour à l'époque na bando jouer non normal. Tinga mo pe na romula te lango esprit na coach lango esprit na parler ko ba bando be ngande ti liboma ba ipsinga yo beli liboma po naza na douche naza wapi na mekaka tonalité tala lelo. Ok, merci beaucoup mais Fali Maswaku ba te bele bandima ngote ba te bele baloba nga botama na arna nga ngani na lala ka na inspiration yo ezo salo mabete ndozo tanga ke mutape so gwa théâtre za vie mangwa eza mabete. L'art d'abord c'est l'inspiration des dieux. Nga déjà na abou na zaki artiste depuis ki bomwa na ngai po na classe na biso tant na na primaire na zeso na yete il faut ba na classe ba le capitaine na parler banza pourquoi yete na pespeci bango pe ba raison tant oyo comme tema pasi po anini polo bake mtapesanga gwa théâtre za vena mangwa ndenge wa na yoka sonité. L'art d'abord c'est l'inspiration des dieux. Nga na botama na artiste on comprend na école prévannée na banda osala ba senet école de tout ça la ba senet na fin de l'année wana na ba moment programmation on comprend et puis na
na classe na biso nde tozalaki wana na bando osekisa dega nga te pino mona professeur akoti lere akoma boye na ye na nsima na ye na nukuti etie boye classe lere ezoganga nazongi na ba ozo comprendre donc comédie eza nature déjà donc nabotamaki nango sauf etikalaka il faut ozwila ngo encadrement nga mo mpe na miyebaki te le na komi kolinga vina nga mangwa ndenge wana na tonalité pona bando beta tonalité na linga vina nga mangwa ndenge wana mais na ndenge siko ya musala na linga pe na théâtre na linga pe na théâtre makasi po na bando lo bango ngai funa zaka théâtre puis bato belé pe bando bisanga ba collègue nanga bato belé ba masse belé misu baza ba Canada misu baza ba place belé donc ezaka ke nzambe nde moto alingaki donc manifester boye. Ok, merci beaucoup. Oui, parce que mon patron, mon boss, Rifé qui sont Bazali, et ça, ça a vraiment plaisir. Il fallait m'asseoir pour ser nanga mo bois le ben atanga kombote abi au bandela maman qu'on a groupe ya mama via to obima na groupe nini. Te nga penza na bandana na groupe mama via te groupe mama via ndeza place na za siko na banda pa Queen Madate na banda na groupe peka kaya munene ba groupe na biso no ya simanda kapo ba groupe na biso simanda kunde na yako ya pa ya Freddy Mbale Sombo ba songo bololo ava pa ya Freddy ba songo bololo après songo bololo ne na pa ya Freddy mais na zo petante na zo pena tamuke après wana ne na pas les producteurs Rémi Kilola na pas na après pas na ndé ba masalanga ba biko lelo ba travailler ba Souza donc to panzana raka to panzana ngaskunde na kokuta na monstre d'archiko pululu ndé siko place na yo développer ma solo ndé siko na yo taka okuta ni na grand il faut payer bando oza la branche na makambo ki mukolo après wana ne na yo yakin na papa océan bonne guérison à toi na minicho bisonyos to yibike papa océan maladie mais nzamba zo sala déjà par la grâce de Dieu tout va aller nde na yo longwa wana na longwe wana to yo zonga sous Pointe Noire après partir à Point Noire nde na ki ko se décider ko ça ko groupe nanga na sali groupe nanga les étoiles des stars de papa Maswaku après wana nde siko l'air na zongiki habité wele la te mbango pema mona yake non ko quitter aux apena président Vanessa move non c'est pas au bon groupe non po ani nazonga esima na yeba keloko nazali nango posa ba comprendre lelo so naza na groupe nanga moko so na yaki mbamo na sali groupe nanga ipunga na sale mo tembele na kin nazala eti oyemba mo sali groupe mo ba difficulté biso kuna na ba point noir wana ezaki koleka na TV zelo to fele premier mois to futaka tant ba comprendre que to longo li théâtre na palais to commission na TV ndesiko place ba yo pesa biso chance na futa raté na bando ligation na 3 chaînes mobimba na futa raté vous comprendre à ce qu'on a qu'il faut futa mambo belé eza pété que na minute wana ezangaki ezalaki nango me calcul ndenge ezalaki ezalaki bongo te ezalaki na yebaki loko nazali nango posa na lingaki maswa kwa pela nani comprendre apela et puis makambo groupe ya mutu pasi groupe ya mutu pasi makasi je crois pas dans ça groupe lelo siko nante oh yo ndima bamba ni msuba boya nga alongo pe na groupe msuba bi non na comme déjà capable mais non comme moi yo ndima nga naza capable pona komarati na capable na komi filmer na nga ndeti bwana otourner ba gag bientôt ba téléspectateurs ba tout ba fanatique papa Maswaku bozwanga na ba gag kalatea na opesa bino site place nimbo bando tala donc nga na osola soki ndeti mutasita sepeli osolo la nanga to sololi to chimaka muna na table na bandi boulot. Ok, merci beaucoup papi Kelly momo na rande papa Maswaku lo banga te Darling Love te yemoko Maswaku menya tout nos sous question tout le monde qui est dans groupe ya Mama Via Nouvelle Vague
bato na bino je crois misato baki Angola tout le monde a ba départ a bato mususu ezaka soki ndeti ndekola biso mo na maison mère ndenga salaki baninga ba lobeso baninga bakei ya tikali atikali mais esala ke lobeso ke na ba émission a lobby na ebité to monaki papa maswa kupena ndenga zala wana jouera na bien nde ba fan na ba kumisako mais ba le mo boye baninga bake vraiment Angola yo tikali na Kinshasa c'est ça qui on dit d'abord ba le wana ezaki ba le coaché oh bale toyebaki déjà biso nyonso kende eza boye toleka 3 personnes ngai Fifi Miel d'Appétit mais yo zawa wana nga za Pointe Noire Branly to Sevo parce que makambo moko na bandako sala kuna esenge teke fona ya nano avant so comprendre esenge non teke fona ya avant esenge fona kangsa mo biloko mo boye pour et permettre ngai moni pour y permettre ngai mais Angolais kangamite saleke baya ba keti lelo ba Branly to Sevo na Fifi Miel place baza ba ochanga show maswa ku yaka koto je mais na okende ka rapport Angola ngo eza ngo cimetière te so comprendre na okende na ngai tamsu ka mo apeso sakani pe ka lobby ka kana la mukina mais nazana na kin po omoni nde nazali na point noir na absence wana en tout cas nazaki déranger ya dégâts na ba film nazaki déranger penza donc te mutu to cheki koto esimbite baswa ko yakazonga voir même Aristote qui tambala ba comme est-ce que tinde la batu nanga moi ba benga Aristote qui tambala chama so ko preso zonga aso comprendre ah pena boulot ezana no ebele boulot ezana no ebele pour 2017 Inch'Allah moto européen fallait maswa kuto continuer à retourner pour lelo na lobaki déjà lelo pena ba question pena ba batuna nga lelo il faut répondre dans la caméra au ta la caméra il fallait maswa babi yo na monde ya ba artiste ozama kasi na olinga basa baninga no banga elote ngai ndeti mosana surtout basi na bino poto te pena oh massa pena exemple pena moi ça géri comme tox mais yo ndimo beba anona e te na salama mbana te nalinga mosi poane ngana ade ana mosi na ngati oh yo ndimo me baninga baboya oh te ngala na mosi na ngai solo mosi poane pona ndima ke wana mosi no tanga kumbuni te exposition publique jamais moi nde to sa émission boye bat ba la biso par-ci par-là comprendre par-ci par-là ba la biso je comprendre ce qu'on ndezaka boye pas maswaku nalinga basi ba tutele contre ndengande ba montanga ba ku mikolo no benga bango ba ekwalanga ngande ba montanga ba ku waka boye tellement nazopi mo pa mayele belé ya ona ma bomba ki bakulo na moi trop secret quoi moto bon fallait maswaku nengana tuno sous question à propos ya makambi ya papa Océan yo poza ki na point noir okendaki na bango eloko o ekomeli papa Océan j'espère que ozo kande bazo accuser mutu moko ya théâtre vie na biso mo bo théâtre yo tom bazo accuser ndeko anezo sala ondengini sala mabe makasi po yobi réalité monde na biso yo sala mabe makasi bon na go batelo mususu na voyage na bino président DiCaprio quand même voyage ana président DiCaprio abela ki makasi lokola kufa président vie de loin ndenge moko ba laisser poison papa Océan asali AVC finalement ngana loba boy eza pasi d'abord na baka o ekomeli bandeko na biso na voyage tant tokendaka faut zaka trop sage sauf imprévu ba voyage on let comme okende tant tokomaka mutu na mutu azaka na esprit na ye vous comprenez mais ngapena na komisika nzambe po baza en vie na komisi nzambe makasi c'est-à-dire to chaka muta mukili liboso te
totiaka nde kombo ya nzambe liboso ocomprendre mpo moto mokili lelo akoloba ke maswaku lelo fo akufa kaka mais nzambe so alobi ke maswaku akufa nano te tant ke nga nzambe naza jamais salama ocomprendre jamais salama donc tokumisa nzambe nazokumisa nzambe papo seya yaki grave toke tozwi na beach toye na ye toki hôpital lelo abimi hôpital etikali kaka tolandela bakine ozo comprendre au fur et à mesure na bakisi docteur azokoma ayokane bien ocomprendre moto aleki nzambe aza te nga kotanga bakombo bato wana ça sert à rien mais babibino ya bino na théâtre bozoboma na mabe motema mabe ekoti so basantie nde mpe na ye na palais boye nakuti palais afali maswaku evandi nalatele motema mabe naye kotuna question oyo wana baoluka fali maswaku aliaka ndenge nini estce aza na motu moko basimbaka ye bake ekwesa nzete wana esimbaka yo nga moto asimbaka nga azali moto asimbaka nga azali nzambe asimbaka nga makasi nzambe mpe nabatelaka nga makambo na oloba edwige lomi ya mama na lovedi ndeko ya opodi kelo ayebi so comprendre makambo na oloba na yo bato baolanda biso na minitio nayebi ke na Canada na nini na États-Unis bibish matanga ayebi makambo na oloba donc sans nzambe mobulu boulot nyonso soki osalanga fo nzambe bato bakbulaka so osala théâtre to osala musique fo kekapa nganga moko boye asimba oke nzambe aza mystique yebaka secret esili nango conseil nini opesa bandeko baninga na yo ya théâtre po bakotisi motema mabe makasi na théâtre po balobi catégorie nyonso ya makambo mabe ekomi epa na bino baartiste eza soni mpenza makasi eza soni makasi eloba noela mukadi abi pourquoi bozolingana te ndeti nga boye naolinga te po ya nini ozo comprendre yango wana omoni ta mosungu nga naza trop millier ya théâtre te mais tokutanaka na batournage oyo okutanga api na palais nalali na ngai ozo comprendre trop palais bato tomonanaka na bango eza ke so nafandi boye tomonanaka Papi Kader Mayo Chituka Pomba Nuance déplique bon retour au Congo so comprendre wana bato ya kati mais ba o tout batikali tokutana na boulot ou bien tokutani na coin moko boye ta musumu ninga bengyo nde nini tomona na ko tomona ni ozo comprendre et na branli tout cerveau malheureusement ça na Angola so comprendre na groupe ya mama via nde famille na ngai et puis bande ko nyso théâtre baza famille na nga alinga bango makasi zo comprendre namoni oki ma question na ngatu na lobi naza na posa opesa bandeko oyo bazo sala bandeko na ba mabe bino na bino bata théâtre comme conseil nini okopesa bango OK conseil ça que oui bien que na Bible ba le salaire du péché c'est la mort mais bino bata théâtre boye bango te ezaka kimutema mabe kozala jalo surtout eloko wana eza mpa na biso bato ya théâtre wana mpena olobi makambo solo biso bato ya théâtre tolingi koenvie tolingi koenvie ok soki ozwa envie etindi osala mabe nga kembi ti 14 ans de carrière nakembi siko lelo nzambe abandi opambola ngai yo koenvie nga mpo osala nga mabe ntango osala nga mabe yebaki retour spéditaire ezali yo kano sala nga lere okesala boye pa ezongeli yo po nga pena distraction na nga eza église solo yo kenda pa mère ana te tenga na mta mère ana tenga na mta ye moko pena mokonzi wa sala biso muto mère ana pe basala ebele na monde na bino ba oloba so za nzambe nde ba réussir yo facilement fona za na mutu na mo ba simbanga seko yebo sambela te tango otie nzambe na place nini tango lobi bongo otie nzambe na place nini c'est ko comprendre te muta créer yo c'est ko comprendre te mambo sala ndeti yo boye pena obike sans nzambe esimba te funa ke pa mère mo boye mère nana sala vous comprenez donc biso totika nde ko envier
soki muninga moma na ekoki sepela sepela po yo pe moma no jour ekoka bakosepela so yo komi jaloux ya muninga mabeti ta l'époque to banda bavi na biso bamangwa ndenge wana bavi na biso moto maître et moto prêtre so comprendre na profiter pour saluer moto maître Adrisha Beba Zibeba moto maître na profiter pour saluer au PC bambote so comprendre donc talaka époque wana ba vedudunga fura so comprendre to kita ba phénomène sobe ba nongi vi de loin ba maniata toche lokolo toche lokolo ngana na lobaki yango na 2016 na bi aneo eza pusana to vanda 2017 nde na vandi donc nde to bandi janvier boye ti anesila na kovanda na ngwende nanga tozokumisaka nzambe po azosala ndenga lakakinga ngwana. Ok, merci beaucoup. Fally Maswaku, tozomona on a ba théâtre internet en tout cas ozokota na ba théâtre internet na koloba ozana presque na ba film mingi ezana net na nzonzing na ba film internet nino se retrouva théâtre za soutende ezala eliposo na minicho so lobi nzonzinga CD tekamate surtout en Europe CD kufa CD tekamande to loba na minicho na ba point noir ba province zo Afrique na ba province nde CD ko tipo système ya wifi yango ezokota ba kaka ba place moko comprendre mais ndeti na minicho na Gabon Ketia, bonne guérison à toi. Une Gabonaise qui se respecte. Vous comprenez? La wifi. Vous comprenez? Donc, théâtre est au côté mais c'est des poufa. Et puis, Moussala n'a pas ça soutenu les Zalaki. Les contre-états sur Internet, et les VP Maramoussous pour quand les Zalaki CD ou Bimisi CDS qui est comme monde mobimba. Fally Maswaku okimangami okimana la posa oyebisanga na nzonzi na internet nini vraiment on se retrouver nango répondre na nzonzi na internet kelo mo po nzonzi on to sale kotaka na internet nazo se retrouver Fally Maswaku eza deux choses différentes au moni nzonzi ezaki producteur aye a tourner film tant o balobara film na nga o comprendre film na nga tant bozo ya wana bozana droit ya bozana droit mutafuta o cacher na yo mais ce que internet eza mara mususu masana ro bengisa ne bozana masana gérer comme talk ça bengisi o boy yango o comprendre parce na o koma a bengisi yo non lobate yo ce qu'on répondre na suki wana te soki ndeti masana nga bengisi ngai yemo faut comprendre que na bengisi Maswaku yango penga na tunio na nzonzi na ba théâtre internet ni vraiment on se retrouve non na se retrouver na internet nga pena ko se retrouver na internet sur lelo na comment solo la na Okako Deborah moi si ya papa Blaise qui bonge na Belgique c'est grâce à internet vous comprenez. C'est grâce à internet soki lelo pena ba Fanny Tumbuka l'intouchable maman na Mercedes voisine ya Cécile Bimbili surtout comment coacher trop c'est grâce à internet et na ba vitesse moko boye et na mpepe nango vous comprenez donc eloko eza na temps babo ya raté eloko eza na temps babo ya raté leo na ko mo vandi po boye mo na bibishi mo solo et Beni Mosolo en direct d'Allemagne à Bengio au vanda boye mo na pe Audrey Nzola la patronne elle la patrona à Bengio pe Ninel Nina Samuel Yoka on n'a pas Bengio et ça la bien donc elle a saké batu ba otala yo dada Naomi batu bele ba benga yo elle a saké batu ba otala yo so zaki na CD ça il faut moi ba manœuvre moko pour na minute on a poto to ba neti CD ça sous na valeur par la takanga ba benga ngati en Égypte so on point ntabe ngapena okoka sentimate aux appena côté et ça l'a bien on comprend que batu pena ba comprendre musala papa Maswaku donc si je suis papa Maswaku c'est grâce à internet on se comprend mais grâce sous ya SCP lisa
ya maman na biso Nana Takaza hymne national grâce ya ba Yves Lubamba ba to ba internet ebele ba producteur ebele ya ba internet sikoyo nde bango mutu ba osala Diana Mole Roli Mole je comprends bato bazo bunda na mo internet sango mokileta la rabiso je comprends souci parce que za nini tous a na poussa to se retrouver quand na makambo internet ango je comprends tellement ba internet peut komi ebele ba site et komi ebele mutu na mutu azo se créer mais mutu na mutu tango azo se créer il faut bato ba comprendre que musalo to sala pour nde to sala boy to cha émission so tindi tam supa na nganga na partager pa bato nanga vous comprenez ba vie wana ngate mna liang vous comprenez ngate mna liang moni place to zo ngaka sima to zo nga sima bongo po osali no lo mo mozile ombongo te vous comprenez ngambongo nanga ezaka nena obwaka batu nanga boye nena obwaka batu nanga boye na ebike ndena osola boye Louise Kafwa na Londres soit lundi émission maswa kwa nde nini melata moi elogoti Dorcas Boele vous comprenez Dorcas Boele en direct de Belgique soit lundi émission papa maswa ku merci na libanga melata ji vous comprenez ne papa maswa place olia OK normalement il faut na liande na musala na ngao voilà. Ok, merci beaucoup. Comme déjà presque la fin émission la biso et papa m'assoit coupé ça programme il y a groupe Nabino nouvelle vague ou maman via puis ça va programme peu ni bozo bombe là-bas na poto. Ouais, programme na biso eza que biso to continuer ka ba répétition mais je crois si Dieu le veut bientôt pièce moto ta tourner et kota kala tenga kutu na loba suma ma ba pièce te po yo tamso lobi boyo omona pièce mususu koti yo lobi bo moi tamso pièce mususu koti po tellement joué beaucoup tourné donc na lobaka na ba fanatique na biso balanda biso mais ba fanatique nyonso o ba yebi ke to poto sali moi temps na esepelisa to kotisa ba pièce te wana groupe nouvelle vague de mama vie à l'état to sali moi temps mais à bientôt là bozo elo mo ya sika moto mabe suka ngo wana pneza musique boyebi via sela bino musala kitoko Queen Mada sela bino musala ya elengi ya gu Francisca Manganza en direct de Portugal Magali en direct de Brésil ba Hollande pina bayebi ke musala sala manga ya kitoko ya bien donc bakalatea ba osepela na bango. Ok, merci beaucoup. Fanny Maswa pour comme na suka émission na biso mot de la fin na yo na ba fan nyonso pe o sa moi rappel na contact na po emso eza na mutu moko mbali boso tala yo ana contact na oteto aluka ka zwango mais azwa kango te. Ouais, contact na ngezali contact na ngeza plus 243 89 16 835 Nasuka 89 16 835 Nasuka oko komelanga sur WhatsApp oko benganga na imo oko eza na réseaux sociaux nyonso sur Facebook so betika fali maswaku omona nga so beti pe koko maswaku omona nga donc nazawana pona bino ba fanatique nanga tout sans bino mobolo donc nazawana ka pona servir bino Stéphanie de Mona Kombia bambote belé yangwana donc batutu balinga papa maswaku bokomela kanga surtout na ba conseil surtout sur place mo bona sala ki mabe ba remarque ponga pina linga remarque na linga remarque po bongisa musala na ngai moni yo moko ko yeba défaut na ote ba défaut na yo ba ton défaut ba yebisaka yo ngapina na yo kaka na yo ka trop donc merci beaucoup na lingi bino mingi Pamso Rosette ndeko ya Ricardo Orneline Ricardo en direct de Londres bambote belé na lingi bino mingi bozala contact nanga moi message et ça la bien
sopi mutalinga pesa nga idée apesi ngai mais nazo promettre bino bientôt les shows du papa Maswaku boko seka ngogo boko seka po système nga sali bagag na ngeza na sali kate batu baseka mais na sali système moko to tourner gag olandi conseil mais na kati wana ozo seka kaka comédie plus leçon donc comédie plus leçon bientôt kakawa donc bientôt kakawa ba oto baza connecté sur Facebook tangai na passa un message kakawana pour 2017 tu es na système asika sokoza ekwalanga tika pour 2016 tozaki na chuchwa mama chuchwa papa ça déjà repesa sentiment chuchwa mama chuchwa papa okoka sentiment te ozana côté mais ce que 2017 toke na ngona ninga mateya ekwalanga lukango yebe ekwalanga ezani moto. Merci beaucoup Fally Maswaku. Salamwele au Moboye et c'est ça Fiston Baki pour abi yalinga kotango za papa Maswaku. To ba salamwele au Moboye et c'est qui ça est na kata Panama. Fiston Lubaki que ton âme repose en paix. Panama. Que ton âme a vie. OK, bon abi ma bé. Fiston Lubaki que ton âme repose en paix. Vraiment bande kunyonso oyo balingaka papa Maswaku nazongisa bango ata à l'époque na tango kala tango tokenda kenda okutana ne ba pisquaire le ba sali nzembo iye est-ce que les solo vous comprenez les solo wana ezali ke akon na ba pisquaire bazalaki na moi complexe wana bazalaki nango ezalaki ke akoni abandaki komona ba pisquaire bazali biloko moko ya mikie donc ba petit moko babimi kaka lobi awa akoni esalaka makambo na ye na kuzu sikoyo baye studio producteur alubi ate il faut bukende kulia après boya kuzonga na studio mo moment ya repos akoni pe akepe koluka malewa na ya batami ba pisquaire pe tellement bazalaki bapaya na États-Unis baza koluka na bango kaka malewa moko boye bakota balia bakota boye na malewa moko boye bakeko kuta koni bien souple ato comme américain mais mode ya la quinoiserie africaine mode africaine ici la rataza sénégalais akone soupe pene soupe na bango baliaka na misapi wana mbala moko ba pisquaire ba koti ba vie iye bazoka moi iye vie oyo dinye mama minene bongo vie lo fundo anine iye akona tali bango petit boniko mbali bosolo balingale petit boniko atana zoli associé ya pamba eske sonino oyo supwe petit na mekiso bona baso kamwa epsa bona mekiso toutefois yanga moko boyelanga losoko oyo supwe abandi ko déclarer ko les déclarer biloko na malewa ale boni otie mukie mami otie mukie bakisa ba fanatique na atu. OK, merci beaucoup Fally Maswaku tokomi na fin émission na biso partout vantou koko karande bo mesana kolanda Darling Love na émission bazava bana na chaîne YouTube na bino Tindika TV balobi mo pepe ya sika chaîne elongola rabino moi stress na bosani TV na ngai mémoire Bouefo viens merci na geste mémoire Bouefo en tout cas place aux apena bambote belé na mama pena place na bébé na biswa sika et puis Janice Petit en direct de Londres bambote belé na yebongo pa ya mama doloswenga mama boboto mama oya vandi boya Maswaku combien sombeli ope bateni comprendre mama doloswenga en direct de Suède ya papa Godé Bongei vraiment bambote belé bon séjour na kin
tozana oka de kero wana tozo putana kaka na yo nzamba sunga biso makambo twekende liboso Cédric Zumbu batu nanga o basutenaka ngai Nikia Fila ndeko ya Jonathan Fila en direct de Brazzaville bana ya ministre bato bazalaki bakoti lobo na poche maswa kozwa osekile ofongoli boye po bazala sous trotter. Ok, merci beaucoup. Fali m'asseoir que ce soit téléma parce que tu comme une fin émission la biso. Nebi que vous avez vraiment ébélé à Kolanda émission bazaba nataka émission longo la bino stress. Émission bongi sara. Moi sina mobali soki baswani dès que batalika Darling Love nanda kwa. Ambiance bien zongi. Na yo ozong sa batu bien à parler hein. Oh oui. Ozong on prend batu ba fanatique na biso o batala biso hein. Lux Pereira ba fanatique na biso batala biso bo soutenir biso na conseil na mambo belé on se comprendre na mambo belé ngasko souci nanga monde tibiloko na ngala na tourner fona zana ba matériel tout on se comprendre Sarah ndeko ya Edwige Lomia Sarah bambote belé place oza ferré bambote belé donc na lingaka na sa boulot na à l'aise vous comprendre bandeko ça la bien so bo soutenir na matériel professionnel et ça la bien makasi donc na profiter bon peu au pesa so mbote na Laetitia Pembe bambote belé vraiment place aux allées nazana bino de cœur nga batu tout ba komelaka nga na solo la kana bango bien bo soutenir. Oui, ça c'est la publicité. Yo. Bon soutenir. Moi c'est mon quai. Ya taille acoustique, taille mindele. Bon soutenir yo, ba fanatique na yo, tout ba lingaka yo, na boulot na yo, c'est-à-dire ba bonne chance 2017. Oyata moi moulayi. Munene pe ça va non? Oui, ça va. Ça va. Olingo vimba? Non, docteur John Maonzo abi na lingaka na taïwana. Nandenga mabete. Docteur John Maonzo. Docteur appelle ma bien na kata Paris. Ok, docteur vraiment John Maonzo. Bambote belé so ay munene arate mundele ozongi na ba africain. Biso bato mwindo. Donc yo taye mindele bomba ngo pona mindele. Vraiment bonne année na batutu na lingi bino trop cameraman na biso Kwaku Vantoto mobali ya pembe nemo na Jerry Kamiende Kobe Tox tando zo sala famille ye bitie binde to banda surtout ye ayebi pena masolo ndenge banda meta mpinga ayebi pena masolo ndenge banda neto bunda tala lelo yo o sala injustice na ba artiste ne soyez pas pour mais to bo Sida Bilele si venanga Sida Bilele venanga José de Londres Sida Bilele bambote belé bon pe na profiter pe mère Charlot Malula bambote belé place aux Alina bébé Hans Luzolo un président Hans Luzolo président Mike la Duchesse en tout cas batutu venanga Janify batutu o bazana poto na lela bino fort na ninga bino makasi bo soutenir papa Maswaku pour 2017 yo ekopela yo nani okangango. Ok, merci beaucoup Patou Vantoto comme déjà on déclaré kuna to comme na fin émission na biso bolanda ka Darling Love na pesi ba mbote belé na deux boss nanga Papi Kelly na Rife Kisombi mon patron mon boss tout ça la ngoka ndeto yo kanaki bolanda Darling Love na émission o ezoko ya bye. Et votre